te. Donc ça veut dire nana aningaka bana donc ezaka sali mo mtaboyaka. Mais s'il fallait aboya papa mutaboya bana wana ayebi le pourquoi salaka déjà bana respecter au 1. Les autres monde ba distant non to bona ba nami babenga ba jibe mpia na pona ni bana na bango balikate pasala bozo oyo bana fallait basalaka ya normal te. Maman so moni nani mona na mobali makosi ana eloko moko na moni na TikTok wakaka ba poser question ya bandikone alobi etalinga te poni bango pe bakosa na ngote. C'est pas normal. Mais maman nakatio maloba te vraiment pardon makosi ta lobi te biso to ucho mwana ngona disiston non to mwana on a disiston na bato tout balobi disiston na raison azana droit ko sala mama na ezua na tout à l'heure to mwana on a même pas de 2 mois makambo ucho le canal to mwana ngwana ba live ba biso to parce ngina yana ba makambo tuna ninga ko intervenir te hein oh tout eza faute à Tina même si ba sona kanani qu'il fallait suka na